Allez, Beba. Yako Louis. 001. Filme Bandi, mon Pierre Danto. Le passe avec Kisha. Victor Bosoku amour Victor Bozali personnel Victor Coca-Cola tema couleur jaune Lokola bataxi oya Kinshasa Noki montonyo sa télévision yoko amata Bakola couleur mosusu zali personnel Kisalela Victor Bosoku amour Makanisi manga stala ba mesure barrière Poeza la contaminé na ba lesondi Beba rumeur ya ba fiti Donc yeme ma fitilité Na yon na biso rien. Voilà, amis téléspectateurs, vous êtes rendu compte, Ibratom Piana est déjà dans nos murs. Nous allons réussir cette émission sans nul doute parce que l'artiste est venu faire la promo de son album C'est pas sorcier. Et il y a une petite équipe qui est là pour pouvoir réussir bien sûr cette émission. C'était tout le cas moi qui t'ai pour la série et ça a vu grand bien. Et puis, studio n'a vu moi mon nez mouquet. Donc on va essayer de faire quelque chose. Ibra, bonjour. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche de Ramon à tout le monde. R14 et Tiamoto, Gracien Takala, Nancy Razota Labisso, Victor Bosoku, le patron de même. Moi, une belle chanson, j'ai écouté une chanson. Oui, intitulée Personnel. Ouais. Il y a peut-être offre de nom déjà pour j'ai. Oh, aux en Kanda. Tu m'as posé ma question. Ma question. Album Bimi, ça fait un moment où disparaît tout le monde en a été. Certaines mauvaises langues côté comme ono ni côté si à quel côté mon mwanzungu so mais il doit quand même assurer la promo parce que la majeure partie a battu bayo qui banzemu. En tout cas, il n'y a pas eu de reproches entre nous soit dit bah on a album et moi non mais il est où, on le voit pas. Tu étais où, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était question il y a moins stratégie. Il y a stratégie à communication. J'avais un problème avec ma chaîne YouTube, avec mon équipe à Gérard, du côté net. Donc, il y a imprudence, malgérance, il y a boulot à niveau. Et j'avais bien voulu que tout le disque, mon tout premier album, et n'a arrangé le bloc, on a tout nécessairement toilettage. Question de remettre tout au pendule à l'air, quoi. Oui, ils ont dit que pour nous, il y a un congé médiatique pour nous, il y a belle oreille que nous avons les il faut donner éloquence, surtout que la première émission de Bagnon, pour la digital Congo. Oui, et puis ils ont dit façon d'exprimer mon ras-le-bol. Mon ras-le-bol du côté. Journaliste na biso kuna kututikana biso ngamo kuto so basimbinga ezaka likambo et ça comme moi genre mais bon il faut faire avec moi genre ouais il faut s'attendre peu sous na baku on n'a pas le choix tout s'est décidé tout megaka tout ça tournée médiatique et oui, on a commencé avec Nati Le Collé une grosse pointure merci beaucoup il y a journaliste il y a journalisme na biso et je pense que les a bénédiction le roi na bandiangwa bien se font pour c'est pas sorcier. Oui donc en direct na pesio ba mon kakoswa. Merci. Donc ekende et puis j'ai écouté tu vas m'excuser au tindelinga banzembu mais ba titre exaté donc je vais faire comme bon je vais faire un effort il y a pisté yo Merci beaucoup. La chanson par exemple dans laquelle tu as immortalisé Mandala le titre c'est risque. C'est risque du côté vocal, du côté thématique, du côté même il y a ko incarner ma voix on a méga ko raisonner na carte. On a ça c'est un constat personnel on se défendre après mais on bien en couper question c'est une observation oui. Et c'est une réaction de ta part
T'as un Yuki album, ça m'a rappelé beaucoup d'artistes et musiciens. Il y a à peu près 3 ou 4 pour en retenir Bango. J'ai senti en toi naturellement un peu de manda chante. Merci. Modogo à Barambois. Surtout ça. Et puis il y a eu Carlito. Merci. Nayoki Debaba, même par rapport à donc ce sont des gens qui t'ont marqué toi. Oui. Il faut na bimi sa bango siko. Est-ce que na kosito kosité surtout que na bi ko za na lito imo profond pour la musique il y a bien et ndangana avec ça même bien que tous dans la génération moi il y a une musique sous courante oezo mais absolument na ba ligne sous mais faut tous appeler na ba garder fou mon boye ko garder culture na biso proprement dit et surtout ba Joana ba sala ba vieux wana avec beaucoup de respect ba sala ba époque basala ba nzela et makasi tokoti kangote za neti ekufa bon na premier album na bagit non il faut na ressusciter ba voix na faut na ressusciter ba mélodie wana pour la que ça pege na jeune âge nazali mais na ressusciter yoka disque wana pour perdre bandosmo ba CD papa Richard Mambola bon dimanche bandosmo ba CD biso to ba CD yoka ba di wana pour yoka di wana faut vanda na meli melo avec ces joka faut vanda na ba Sam Chintu voilà ba manda chante mais siko na moi reproche comme tu veux na yoki sur album je me suis dit mais Azaka na katia ligne à Yale. Tu as suivi l'album, le tout premier album de Yale. Oui, Envie. Voilà, il y a un titre Envie. Parce qu'autant na yoki Envie, ça c'est la même question. C'est là je crois plus de 10 ans à tout na Yale. Est-ce que au yembeli ba mélomane, to yembeli ba ninga na yo ba musicien. Parce qu'il y a deux choses. Yonde na santé réservoir bato ba ça ba jeune ma manzem na lac ça ba on konde ba yemba. Alors focus là ou bien public cible là, ce sont pas les mélomanes mais c'est beaucoup plus des amis artistes. Ndenge na santé na lac ça ba ninga na ba artiste. Oh les mélomanes ne savent pas chanter. Mais ils ont organisé na bisaka ya lenga bi. Mutu pena zo kombo la chérie zo kombo maloba ya nzambe ya sol. Est-ce que moi ça est-ce que bi vocal ou eleka vocal wana na série wana. Ils arrêté. Ça je te l'avoue mais on dit bandoti kelanga etikalande souvenir bandoto nanga etikala se façon nanga ya kolinga yo susi otie na motema nanga etikala kosilate allez nana wemba boy wana zo sala aventure toi zo yemba pe na meloma utazo yemba mais ozoma ke oniga zo yemba ko ka pona baninga ne ba musicien NL boyembe la biso ba melomane to za biso ba melomane to nga to zo tia ba boko omoni na kati wana eza palette ya beaucoup de couleurs il y a plusieurs couleurs c'est-à-dire il y a du côté artistique où les autres tinda pe ba artiste ou bazo en devenir tona ba bazali ba pousser plus loin pe mustala ngo ya musique sur zo côté on peut moi doute oui moi doute ali poto comme na ba j'ai au monde na enfantin na musique mais ça la pe mam na auto boy te me bato aboye pe bazala bato batikali na moi comment on dit rumba eza patrimoine matériel. Oui, rumba on attend ba rumba rumba c'est une musique élégante et ils ont exigé ba connaissance, ils ont exigé bagage même texte. Mon rumba profil dans les textes non déjà. Et puis deuxième profil les a koyeba pour ils en a ba saxo, ils en a ba mode faut ba employer pour la rumba. Quand on dit la rumba ceux qui sont trop là on va poso mususu c'est que ça super rumba te dès ka ba on s'appelle ba rumba mususu mais rumba au ba lobi est comme patrimoine national ils ont ba grand calé avant faut respecter bango bango ndo ba pojatir mbwa jali na makolo mine alandaka on les a ba technicité mais bien sûr ba technicité mais ça la peut marmna. Quelle est la chose que toi tu as apporté par ton album déjà donc oui du coup déjà ils a le fait il y a garder profil wana ya rumba pur au venant à hasele mikola bibo za rumba mon pays ba pur na pesi un petit coucou moi socle yango wana oui monique azo e ba ke rumba pe fo silate jamais ko silate il a du pur wana rumba raffiné pe na o pe na ba ko ba la biso you touche non quelle est ta touche ma touche est que nazo immortaliser un moi ba strophe ya ba via kala wana ezo sala que même bato ba na génération T il y a sérieux wana mais la génération ils sont toujours méga ramener bango baï ba pe que Jomo Mbara diwara un déjà et puis côté thématique on a regardé la thématique au bout il y a insanité même la génération on a dit boy insanité botika ko bois qu'insanité
te o bakonzi na ba papa ebele ba déplorer pa na biso boye na boye kana ba bêtise mais faut mon adjomo boye pe focus na makambo ya côté éducatif on a ça le pédagogie. On est là pour l'éducation et nous ce que toi ba tout apporter l'éducation diffuse. Ce que l'éducation diffuse on les autres où taper ming na ba influenceur. Si vous êtes influenceur, vous avez un bagage et que on a focus dans ma dérapage, on risque de déraper toute une génération et l'on a biso. Mais si vous avez bien lobby, si vous avez la musique, il y a mais non, toujours qu'il a mis bien. On a cola, ta âge. On a ébicacité, on a pas petit naïo, mais c'est ok. T'es na simbi mouté. Vous assure. T'es na simba pété, je suis venu pour seulement mon album. Donc épargnez-moi de tous ces. Donc yo boy ben sanité. T'es na boy ben sanité, na boy pe ba clash abuso ba na ligne pe na sala ligne mususu ba baza na pale ba idée chama ba sepela. Na monia petit nanga Windows alandi o libanda ono photo mon ndenge ni ya koya kokota. On a ça fait partie de la musique pour une fois que non c'est pas sorcier et c'est pas sorcier d'en avoir quoi. Donc on est là où j'ai. Mais bah ce que ba ebi ke faire bonga. Bonga jour liboso na digital to rana ba mbonzo centre-ville. To rana ba baga singa te be misona liboso ezala moi faut ya moi esprit ya na te bomba te habiter photo la to revêser. On est dans moi ba chicote ya mike kaka. Oui, ça la rappelle bien pour la musique. Bonzo centre-ville à Rosala na Luanda. Ah, ville centre-ville. Le ville centralisé. Naebi ke ulinga interview compose ulinga oyemba. Skoto banana nini to yekola nzemu to no sala ngo. To banana Victor. Olba yo sepela na Victor et Rosa Type son a parlé. Anel azolanda biso Victor Bosokwa. Na plus yeba mbote belé na yebi ke azo kansa neti mezande ngozo kansa. Ah ko kansa bongo te. Ko kansa no bongo te. Je banga ta yebse ngako kansa bongo te. Ko kansa bongo te Anel. Victor Bosokwa. Papa mbaloba baike bapesaka yo mai na nkopo. Tala lelo biso to ele au pur na tono. Est-ce que to sali mabe? Victor Bosokwa longolanga na bosoto souci aloba repo na motema oyo ekatelaka chagrin sali. Je bénis l'air et le lieu de notre première rencontre qui m'auront offert plus qu'un cadeau. Victor Ozaki Toko en beau appétissant en détaillé moi na maman alimbo tararara. Carte à ma part et les carte de lecteur, même passez pas devant boulangerie. Atali solo a paradis et sepelisa kalitoyi. Kaka soki tempeliaki, je t'aime à Victor. Papa na miradi demeure toujours dans mon cœur. Papa na cruz, ton amour est aveugle. Wala inandimi lokolo betali bakuna libanga na sokai. Kemote me betali baku mabe ya bolingo. Naya kotikala malheureuse vie. Olongo la baborne a souci. L'état ya mboka nini ya kosalela yo document. Jaja Mavemba Boiti, c'est le jeune lion. Écoute, Trésor Louindoula, FCC Mobimba. Oh, Pakola motema couleur jaune. Lokola bataxi oya Kinshasa. Noki moto nyonso telemisa yo po amata. Pakola couleur mosusu ozali personnel dada. Benzema Victor Azali. Mawa Mama Kisipuka écoute. Makanisi nanga sala ba mesure barrière. Poeza la contaminé te na balesodi.
rappeler conscience na yo mpo osaka je t'aime na mongo na yo yesekwisa bolingo na ngai motema oye kinshasa nati lokole po avantage biononga edokema mosoko isha azali attention emati bapekisi yo mokwa to ya sikre emati bapekisi yo sukaki emati exa bolingwa Victor echete makesi miradi Victor mon amour Kesi Bosoku la femme de Oku Mama Bosoku motema Victor Kabaka trop très social Victor elle la mona victoire Nengo salaga Mawa bien. Non, comédien. Mawa Non, comédien. Non, comédien. Oui, au Monique na griffona déjà, mais na travaillé nzimbo plus na je serais pas un gars autant à combo ya Jojo Lina. Voilà, Motola Nzambe. Motola Nzambe na pese mbotali. Un bon dimanche de Ramon pour toi. Donc tous ensemble. Donc on a courtois, on a la parole chansonnier en même temps, mais je courtois et puis bah il a un JBC on a bon moment quelques Aristote Montpierre. Aristote Montpierre a parlé, mais c'est un arrangeur. On a bien un docteur de la musique. Mouyembe. Musique aux salades. Musique mais est-ce que vous avez formé un bon noyau? Mais est-ce que vous avez sur la défensive? Vous avez bien surtout dans Fabregas. Voilà. Oui. Mais oui, je sais. C'est là les gens qui ont été aux côtés de Fabregas n'étaient pas du tout moindres, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que Babylon surtout Mobe, Adada Oyo, Azobata Manasima, Puna Filé, vous étiez fort, tout le monde avait tout talent et la Guiana. Tout ça, on a posé mon comme yo, so comme on a côté na ozo pumbuka na ndenge na yo, Puna Filé zo pumbuka na ndenge na ye, Fabregas zo pumbuka na ndenge ne. Utiki na bayego parce que là le lobo moni wenge basangani hein matiki bayego il faut abeter la concert mo ko souper boye bo sangani susubino mo bo ça aider ça te lo mo costaud et ça ka pour bonheur à musique dit-on mboko ezangi ba kulutu eza mboko ekufalobi omoni tozaki jeune on était jeune avec notre jeunesse là et permet takibiso te to garder depuis na makambo belem sou ba succès so important qui de part et d'autre na ba âge tozaki na ngwe pe ko tungisa biso et puis il faut reconnaître que ba mikolo bazaki pour na ko encadrer jeunesse wana certes c'est une forte équipe et koko salal bon et ça la jandenge zamba destin bina peut-être ça destin zambe mais ce qui zaki vraiment na ba kolomo bazaki pembe na biso balinga ba pesa biso plus loin main forte ya regarder moni batu bazana ka pona ko susciter ba polémique ko susciter o yambinga boyo to na ba question ya Lando Lokombo. Voilà. Et ça, ils ont continué que tu as pota après tu sanganate. Tu as sanganate, tu as comme bakoko barbala réassusté. Pendant qu'on en a plus besoin. Oui, ok. On a un jeune âge, on a makila, on a moni mna yanga na telemewa, Lokombo telemewa, Lando Lose a telemewa. Et c'est la guerre.
Bon voilà, mais il y a un habit, Ezaki na bakoloté. Comme Sautant, ok, on a trop africain. On a Jean-Claude de Van Damme. Ok, continue. Vous comprenez? Ils ont un moningo, ils ont kozanga bakolo pembeni. Et puis kozanga ba. Mais ndenge vous pensez un peu et permettre à bisoto yeba moko qui faisait quoi? Ça peut bien non? Ah oui, et permettre. Ça permettre tout. Ah, il y a tega ndika, il y a tega lait, miliki. Tandena lait, miliki. C'est-à-dire et oui et faire partie en il n'y a pas de sommet, il faut prendre ça. Ouais, tega ndika tega mabe. Ndika ba c'est vraiment foot. On est là chez Sugi na on ndika na ndika. Tout le Zugoni, tout comme mandala. Voilà, tout comme mandala. C'est risqué. Risqué. Ouais. On y va. C'était le boss, Eric Mandala. Il y a Maria Piron, Christian Gamay, le financier, l'ours blanc, Mambo. Aye mawaye tongo la kisaka nzela kasela kisaka te makama sokela kisaka makama mbele accident esala makati liwa etika ba vete etika ba fele etika ba fazer ngape bolingo sundola ngayo moko lukela nga kombo yango na ibana nga kombo ya ibrature mpiana ndo ya papa chéri avanda tana mon frère solo tanie Chofaye afongola kaka poli boswa démarrer voiture na ye a vérifier ka mafuta kasi a contrôler ka santé na ye te chofa sali AVC na volant ye ba kita ignorance Eric Mandala docteur des ignorants ima wa Mandala tetuka moke ngoyo mawaye tongo elakisaka nzela kasi elakataka te makama wo soki elakisaka baksida mbele batika esalamaki te liwa etika baveve etika bafele etika nga sheri nga mpe bolingo esundola nga yo moko lukela nga kombo yango na defana nga kombo ya ibratore piana pino ya papa sherie yaya badaideo junior piana soraya piana ozambisializi bate mpo nazongiso na mai soki oza moke naze lokola Eric Mawa kasi ozambisia osea nazwa riske na bangando Erike nalela Eric Mandala chéri Serkei basombela kitoko na biso ekomi yanga ya mwana moke boyo nalela komele lipalo nabiukula nasika matata Rodrigo Maema mawa nalela nala mobali oyo Mandala Maria Piron nalela natilo kole shilungu ya meri dadakana énergie monétaire mawa nalela chéri nanga anga Eric Faka Paperitiana Serkei
osepela te to ndeni ozobeta maboko te nazo comprendre te mais makambo ya dada azosala na nsima kuna mais esalinga mwa chair de poule donc dada ozonga ni susu bozonga ni susu ya dada c'est juste yango na biso ke tozongaka mpe na baétat na biso initial esalaka mpe bien donc ya salika retour à l'état initial esali nango normal mais bozowela mpe nini nazocomprendre te mwakera baego biso ozalaka carré nde tozala nde tobandaka nde tozali bino na bopanzani te bonzo akenda bonzo azali te yoza awa ye aza te te bon azali mais est-ce komoni azali na ye na idéologie mais akozala mpe na biso te makaka na idéologie so amoni mwa cope bakobenga yale biso tokabwana na ndenge mabe te nde bamiso bakabwana taboche le paka aséjourné na Luanda napesi mbote papa yoyo papa popo akende Luanda non tozalaki na Luanda ngami nasalaki mwa retour ya mbango mpona bapromo ya tikali ya coordonné bamakambo ebele tikali mpona baclip babi ozokendele mabe so oke Luanda oumeli oke Afrique du Sud oumeli c'est à la recherche du pain quotidien. Non, pas du pain quotidien, mais ça plutôt l'excellence. Ngalinga te na sa clip na vande nga balati faire na ngalinga pe oui. Yo. C'est aurelenge nango ndenge ozalela. Sokoto yo ka sonner. To ka jouer nana chanteur moi na mélodie ya imbinanga taka mukomba mutu mélodie. aza pe na mélodie te nesi orchestre évolue namoni pe yopo ozaki na mwa mwasi bandaka la évolue l'orchestre HR na chant on quand tu banga bango nga banga na pe na bango te donc bon HR ezaka HR ouais c'est dit plus donc il y a un petit souci avec mes micros je vois que ça va non NL ayoka batu pena mawate est-ce que vous démontrer tout que on a bétano jouer aura mélodie de akei de toute façon le hindu là ça c'est pour toi fils Kandola Gravin c'est mon grosso. Ange noir. Joyeux anniversaire Gershom. Trésor et Louinoula. Chkotabin. Bizarrement, moi na moke. A Kokyondima, maman botola ye $1 million. Mais pourvu que qu'elle aille pas jouer na ye. Ignorant que ce qui va payer $1 million yango a kokyo sombelango ata 1000 magasins ya va jouer bazoro zape na yo importance na ngai yo ndimi otourne nga mokongo ke na yo oyebi bien nazalaka na nga folle de toi chérie ordonnance osigne zeliwa na ngai miso na yo esiporte komona balarme na ngai po bajetem na bolingo epa na yo sukaka kaka na bapromesse po hallucination baimagination je n'en peux plus po bolingo énigme teo historie teteo amour conte de fait pété mais réalité ngai nandime na vivre encore de mes propres yeux faire chair de poulet les padreo Mélodie Mokolokene comme un journée morte na motema nangai. Tu me disais que motema nangai kozala paradis trésor. Ma réalité motema ngwe komana motema. Azozika ngana moto ba souci. Nazo vivre kaka bolingo yo ya ba rêverie. Windula nazo vivre kaka bolingo ya ba dessin animé. O bolingo énigme teo historien tété. Amour conte de fait pété mais réalité n'a début ne vivre encore de mes propres yeux. Ozokangela miso nzemu na yo te ni uzubita nzemu na yo te yo nozokangakanga wa miso mélodie epi kama ndao namoni azoyema félicitations mongongo ya kitoko makambo yango bina fila allez-vous que mélodie pia tokozwaka bimoka ka boya musique sika musique na biso eloka sikeza te bien sûr omona ka okende pe kala te wa sikoyo okende nde wapi o ami kendeli yo kanti ba kenda so quelque part bisika nini
Té, akokende mais est-ce que baopesa matière oyo biso topesa lelo azwa zinc akende pas motuti asa zwi déjà matière ye mo asala album na ye omona nga na koyambe pe na bato na yawe nga nalinga bato kutu bakabwana yo lingaka nga bato bakabwa po za matière okende te obi pourquoi azana beta elo moi ayembela nga reconnaissance beta ok te je pense pas beta détente toza kaka faka obomba émission Mélodie l'accent NL ko kendate Mélodie Mélodie chante. On dit la reconnaissance recommande Ibra te refiane Yale yablo yemba Piazza kadrera malamu nga melodi abrigo Sandra nandine yana Pisal kasongo ayebi Honorable pisangu de pilolipe ayebyo Mélodie Yale Ibra tore Papa trombolingo basanza Souveza na kisote lobiatia ya kopesa ambo Lelo bakoma compliqué kokamwa Wobeti ya matolo akopesa matalatu Mélodie Ezayi kiese yaya akopesa matalatu Kobalo ya tilitanga elenyo Lulendo Ibratora ngobolanga sentima ya orchestre motuto diva Yana Motu akikuza na mbu Misuki ya likiru fumu Yeza lagana bitite Bato bakusana Claire Mélodie Ah, la reconnaissance. Merci. Parce que je suis un monstre. Je suis un messidor. Messi. Détends. Chaud. Messidor. Yemba. Je m'avais bien te dire que on s'allie Joël. Bolingo pesa kinga joka neza la kisuka na poka. Yanga na yoko suka watende na koka bola kisoro. Iyo bominga ye. Tiamgani. Iyo bominga ye. Patitsangani. Iyo bominga uli. Le prince de diamant. Dolly Mambeke. Donc, pour une première ezalate na histoire, on est aux AP pointure mon nene dans insister. Il y a presque na habité soki na batan na bino bomona une fille ozo mba auprès il y a ba mibali et qui a bali pena na quatre orchestre. Maboko pona yena. Tellement honoré. A honoré nga tellement. Oh, donc vous êtes marié. Marié écoute on a tellement besoin ça la jafo. Na télévision trop vraiment mobile na limbi sangai. Andimi Ludovic, il y a un lit de connexion. Type connexion, je vais pas. Andimi ou Yembara au balai. As un ingénieur de son. Non. Magambo, au moins dans le monde d'Andoule. Au moins dans le monde d'Abisso, il y a Andoule. Pour me comprendre bien, il faut un milieu. Je ne sais pas si je mens. Parce que c'est pas moi qui le dis, hein, mais je crois que c'est Taboulé qui a dit ça, que personne abi moni moi si faza la kaka na mobali kaka na ya ba c'est pas comprendre le monde na biso poso yebisi papa comment ya fiston soto yebisi fiston tabu que fiston tabu soto yebisi que non concert il fallait banana 20h les sous 20h te banda 23h so yebi makamona te na yebisi ayo zo na concert il faut que mutu ya biso ka ko ya milieu. C'est pour ça que je l'ai dit. Mécène déjà pour jour peut même il y a mariage orchestre et agamanta soirée. Oh bien sûr. Aïe pas il y a Betty Ngong en voix. On peut si merci na Victor Bossoko te na cadeau mon nozwaki. Merci na Victor Bossoko.
Balia. Maman Sibuka, merci vraiment Nanyo Social Ponanga. Toi. Bien, non. Ango, musique est coupée. Donc pour une première Tobal ici, elle m'a tellement honoré. Tu as bien beaucoup Bobal ici. Comment tu sais pas la car, mais l'orchestre non baliste. Oh la car à terre yo. Ce qu'on a aussi à ton gré, ou le kelanga, ou ça plaisir na master na linga rumba mingi odi kazadi na pesi mbote pemene excellence José Mpaka. Ah non, linga skote mbaya Laurent Sokoko. On a immortalisé à Laurent. Ah, on a pas eu pour Laurent Sokoko. Ah, Laurent Sokoko. Ah, Bogati la poche Laurent Sokoko. Il y a Laurent et Sokoko. De mots existant. C'est-à-dire que oh yo zakana na benga on est zakana coup de foudre nango. Ah ouais déjà. Mais to yo kana. Ah, tozonga. Ouais. Il y aura bien parole et obima. Il y a Laurent. Bokoto. L'air est grave. Kombo na ngai moto azwaka mokie aliaka mokie abombaka mokie na TML sekele na ngai nyonso nayebisa meri ke na fami na biso moto mbongo azalaka te société nasalaka salaire ya likukuma sapatu se moko ngai mokoto esila chemise nanga moi enzulusa Florie le marketeur 4 chambres cuisine salon entier véranda salle de bain na payotte condition pesi ngai kotobalana nakokokana ngate kofuta ngoye mabonzanga na pesi suka 1000 francs pasteur alobi nga na choli nzambe kufa ntoni omona pasi ye autorité nakola na rythme ngai lola monange mesana mwa bokono lumbalumba epesinga makasi nati nzela nzetaka mundele kolia nanga se wana nakola na sopa ngai nati boyebi mwa bokono lumbalumba nayebi pharmacie te nzela nzetaka mundele kolia nanga suka wana modela vilix yonso memela ngai nga nakoki te nakoya koyiba pamba naboyi kosala soni nati mwasi azoyebisa mobali nakoyiba pamba zwana nyonso tikela yanga se motema kanisa te mokena nalelaka yo nati Laurent ye lelo nga na pasi yo kunolandi bisengo nzoka bakosi yo na miliki ya bana ya nati nzambe mapapu nzambe apesaki yango ndeke makasa kado pesaki nzete butu mpe moi nzambe ndekelaki yango eske mobali oyo aza vrema otinelaki ngai bolozambo nyozo ezokokolimbisa ye ete na bakisa nini ayoka mpoza koleka mene ya lobango asenga tama ya gomela ebaya bavasin ekozala bien nakola na rythme ngai lolemo na emesana mwa bokono lumbalumba epesa nzoto kolongola zwana nyonso tikela yanga se Laurent kanisa te mokena yazalelaka yo Laurent Sokoko na ngai
il y a même temps Boakaka. Pardon? Parce qu'il y a vocalité. Est-ce que tu as un cœur? Tu sais un featuring, mais un cœur, on peut un cœur macas. Oui, mais il y a un deuxième volume. Ah, il faut que il parle là. Bon, bébé, tu fais de nom mon cœur. Zoko baby. T'as la moana. Ils sont tabous. Gucci Pamala Mokili Mbongo, Gucci Pamala, Fabrice Gitanvo, Parking Abajogo. Allez. Silence d'or. Vas-y. Bébé mon amour, chérie, oh maman, I love you so much. Olove mwana moto ndeti kaka unga bazoka. Otafuni ngai, wasilisinga sukali. Au Wakinga, na komi en vérité, c'est Ali Papa Hélène. Oya lobyo boyanga, ezanani. Komi opimanga, na salionini. Papa les andi. Chuma! Ale zinga butika, zimba butika. Ale na simbi touche, basimbi touche, bazi carton rouge. Polokota Gucci Pambala Limbongo. Ah bon? Ouais. Merci. Na monesco tu futu nyonga père hein pour nga ma mère atelemika boye ayembité tu futu na ça m'a bien honorable. Non vraiment j'aime ça la ma futu nyonga père donc Stevie Mono. Inspecteur na pesio bambota trop contrôler la frontière ndenge ya la na sepel na musalo do sala Stevie Mono avec total respect. Na osenga pena donc na administrateur akansayo Stevie Mono total respect na yo. Sepeli susu donc papier au Congo kalate maître avocat hein papier au Congo. To pesio bambota trop. To comme naso ke na suka donc to si sana biso déjà émission na biso mais ozana nyongo na nzembo na biso olukalanga mutu moko boye. Et puis yo tika ukanga miso pour nazo ngana tela banzembo zo betode ya yo niveau zo kangela ngo miso zo bangsanga zo yo kanini mais orchestration bien que c'est un peu minime quoi c'est minime mais nazo c'est et puis yo zo beta zo baksa mawa ezane ah tout kana na mona patu voilà tu dada te pour nous présenter officiellement depuis zongi bazo e bata ah dada Dama sa tu baby ke ah le loka na zalaki na ye na libanda zalaki na ah dada moi tu kuna ba balandi ah bo sol déjà to solo ya bisi nande ni yazo kanisa o bege dia ne yazo kanisa pona mouvement ah dada Congo voilà je me permets de souhaiter un bon dimanche à Mathura Tchananga Aigle Rouge du côté de Lubumbashi, bien des bonnes choses à Fiston Boboli et Mike Makema, monsieur l'arbitre, Mike Makema à la bonhomie dans les sangs. Merci, donc bien des bonnes choses à toi. Et puis FBT avec les boss Paul Fikipo, Misalande, Topesio Mbota Tro, donc on a maman Nathalie donc du côté des États-Unis. Merci, Naïf Sonabosel. Ah, on va à London. Mais on a Tata. Docteur. De Teta. Avis de recherche. Pour y aller bétailler, on a lancé avis de recherche dans Nengacha. Ah, docteur, mon docteur. Oui. Alors, c'est la troisième chanson sur la deuxième volume. Ah, yeah, il y a un gogo. Non, photo pas à gogo. Vous s'est retrouvé. Ah, attendez, Naza, ML. Ils ont mis ça. Samikili me miliki. Samikili. Samiliki me mikili. Tu es rapide, tout ça, c'est comme Mikou. Oui, n'appelle non, mon major Jimmy Moubekwa qui bat les gold. Pour que la mite au Kenya va m'assurer. Donc il y a un d'orba. Ah, les Aranamo, ils parlent. Ouais, donc Zulu Kaniki Google. Jean-Yves Amical Prod. Oh Demba. Oh docteur, moi mokoti sanza moingeli oh chéri, pendele mokiti tango bolingo
mataka ya ngai matite bariche bazosala sieste me bapauvre baza kaka na nzala ye leteta na nga ozawa bebe o bolingo na nga ozomonana te o avis de recherche soki bomoni docteur Nzadie boloba na ye ngai awa matange boloba na ye lelo mbele cravance à mon grosso Jérémy Ngolo Adela Koumbi ndakala na yebale mineur mena mokili majere o chéri civil mena bolingo major mes respects mon major I love you don de Dieu Junior Diba kilo soki elongwe na moto ekitaka na mapeka ye me bolingo soki elongwe na motema se fini na ti moto soki akabi motema epa mosusu intervention ya bapolisi ya koyoka lisusu te mato ekabami na bolingo ya sika nabonanga justice avocat na magistrat moto moko na Champs-Élysées bagarde bamonaka te koteli ya susi soki ekoteli reale ekoboma ye bongonga docteur na kokufa pona yo kunzilele leteta na kokufa pona yo honorable Yanikeo nakomi loba na balabala bato bamonanga kizengi obingo na yo ya koteli ngai ekomisinga lokola zoba kiba ebongo sikela elime na siso matador oza wapi veve Serge Kiambukuta mon vieux Softe Orchana maboko Jibesian na loketo Olingo na motema Tazoluka leteta Chéri nanga uzawapi Kosola na koyeba Ezayo Olingo nanga Ezayo Olingo nanga Yoga bien Oh secours bomemanga na salle d'urgence infirmier te bobengelanga docteur soki umeli bokokutanga cadavre o kananga ezotenga te bolingo na yo nanyokoli nzoto pamba sedo elinginga te bareve ekomi cauchemar o j'en ai marre nalingi na vivre réalité bolingo faka ye emame Ezaïkies Olivier Ntaba Alenta dileteta Olinginga te Olowo ya Mary Shulu Natilo Kole Yo kote balinga Mbongo mbongo leteta docteur Jadi Voilà, merci. La République démocratique du Congo, Tokita Tomata, c'est le vrai vivier de la musique continentale. Donc, talent, il y en a, donc ce serait très difficile de manquer de talent. Et puis surtout, zoater na balé, na musique, toko zoakakak. Merci, merci. Tu vois là, zoater la politique, na musique, toko zoakakak. Toko zoakakak. Ataba médecin, mouro bistouri, na bango simba te mais na musique eko simba kaka. Voilà, donc on est fiers d'être congolais, même bas secteur monsieur simba te, on est arrosé par les musiciens, par leur musique, ça nous fait du bien. Demeurer, je dirais, demeurer talentueux. Merci. Surtout yo mélodie na senti ni tokokima. Nathalie on a écran prophétique. Ah biso no se dem to tikela écran prophétique mututé. Mélodie keba. Nazo mona lokolo okende. OK sikote. Flatter. Mais ce que le nga po ba bisinga yo panzana na batu nyos. C'est-à-dire au salaire biso au mekeli biso sukunani moi nani te moni siko na lo ba terme moko so boye mbela nkolo mabanga koyemba ezaka yo comme tozo ndimage tozapina na ba matière
mais bato belé na bato belé bazondima nanu pete donc biso pe te bazondima bazoboya oloba kondima bazondima mokipe na ote azondima na motema kondima mabelaka nkolo ebeltisaka liboma mona moto azaka maladi nini o maladi ya kati nga nasala coverne nayebi te mo olukela ngai soko kokende na biso na odemba soko kokende na biso epa ya tabulai soko kokende na biso epa nani olukeli biso eloko moko wana esala plaisir na Yannick Kinia Rolsman na biso Yannick Kinia Rombox na bosani te Gucci Pamala voilà donc parking à Badjogo toi-même tu sais parking à Badjogo voilà donc on a pu simboter na Alex Mulimbi JP Batiki donc on a pu simboter na Ken Kelly Mbuta Dieu Mayanga de Bengela Chirac Mayasi Bob Nyamali Blavit Tukuta Bakombo Pieranga voilà et puis il y a des bonnes choses à Guilhem Boblé bon dimanche na yo Guilhem Boblé Bozulanda biso et puis Jules Makaya na pesio bambota to Hervé Katangala Boni Freddy Forme en Vungu na kati Angola Freddy Forme mazalaka na bosani pete Papillon Mawa la bière par excellence maître soupe chef de file Coca-Cola au boulet tout salani ya soka to c'est bon on a préféré bazela ngana nsima pesa no mamba c'est pas sorcier pona nzembo mo eza ya balanga oui na yo barumba ya moto ya ngwele ouais toki alors toki Ariel R14 Gustave Loloa Izi Simon Bidi Izi Cash Didi Yamba Izi Solution Yoka bien Mima Esika bolingo eza Divorce eza pembeni Esika verite ezali Lokuta eza pembeni Mwana maladi asimbaka bomoi te Paloba lisusu bolamu epolaka te sia kaso yange polie Nasala tropo na sheri oyo Kola mwake kofute pa ya mbanda nanga Bolingo na nyoko amele change nzela Mima Stevie mono na ngai mawe Hervé Magivoni établissement Magivoni Esika esobe azali Samba paza pembeni Esika sai azali Ladiaza pembeni Tibala matata suka eka bwana Baloba lisusu bolamu epolaka te sia kaso yange polie Nasala tropo na sheri oyo Afuti pa ya mbanda nanga Bongo supporte te chokalok na belikiol Na epsi mastakiole nga baboyi ngai Yepa ebisi ngai liboma fami Mosusu ebisi ngai asimba kisi Mima Kevin Pandale Kechu Batiaka motema na kibakuli te Oposo kisheri ake na lukasani yango Na vendola mafuta héritage nanga Dommage Mima Fetelobi nazokufa Pare tikale pana yoko dewetwe Done nangai Sambe chintue Kaluji ministre Kongo sengi Edna Merik Ngana sengi na Credo mole Alisa Mokondi Iba mécanicien bongo Sikela esalopet na clé 12 Yango ne pesaka e bongo Outillage Mawa Yoka bien Mosapa eveye bien alliance teo Kasi motema netonda bolingo ya dan Yola tisinga ya wolo kwensikwe Kasi motema nangezangi ata poussière tendresse Nazolesa bolingo biloko vitamine Ya koka mosusinde Eza kobrosi Gode Wewe mawao Atobenga ninga Obenga yuma ye Gode Sure kota Biwala ngaye Nana kolanda seo Eza na ngolo lango
seleri bakolakisanga kolamba kasi bakolakisanga kosala communion te bolingo bapara ekeseni na we ya lolango gode bolingo solo mama balanga gode o marimwa shilungu nati osi balanga Steve Imono balanga Ariel Cartes balanga ngayoyo balanga Ange Noir Christelle Kastongo Balawe on ne réveille pas les chats qui dorment. Jacques Mecha Sam Chinto Mamucha la Moana Jacques Mecha hey Balume oh muye ni kanku yo maye na nzuzi yo balanga mama mo bala na banda kukuna ale balaye zai kese de marque bala pereo vibratore sala bala tiene ya balina yo balanga ya oye balanga adada cheque Gucci écoute ça c'est du Kabangu Lilia Buddha Datumanda Claude le Baron Raissa Kabangu lumière Sandra Kabole ujiwamba chini mulega wetu ale balanga gode balanga paka erike balanga jenwari marimba umone kisha tamboka ale music kadi balaye yele aile banan ndenge mususu okisukisa ngo ndenge donc mutu ashira takate mutu ashina ebisiona apsona ibesa mchintu oui borne wana pena ya borte nzemu na yeba pardon abala borte vraiment mais excuse plan ni nzemu ne wana ya magie wana non ah mais félicitations malheureusement on a pas titre je voulais recommander aussi cette chanson celle-ci et celle de Laurent Sokoko na moni nzela mo obandi yango pena odemba na suka maaki on a okota match la mwana mais katana na nzela awa so ile bisongo mo mulai mais alors s'il faut faire l'actualité na yebi ko bandi siko je dirais la promotion médiatique et après il faut présenter biso album non oui présentation album mais abon en juin donc le temps auto s'apprêter pour tout sa deuxième volume et vous allez les 30 juin ils ont les 30 juin pour nous allons parallélisme mort pour nous moment ils ont les 31 juin Ben Willy tezalara na monde nanga c'est un calendrier na luki yango ndenge embreba tout donc na monde nanga artistique sans imager na salle les 31 juin ba toi tire attention te mais ba comprendre même son abo sani OK c'est vrai que na calendrier rien nous avons mal moko le 30 le 1er le 2 juillet biso tembe na fois on les asko abstraction pena ya kata ya ba titre ça ba titre sika ba port na ngwana ba titre mo boye ondeza la raté net ba poisson d'avril donc ça ba blomo ils a raté j'ai profité de l'occasion aussi pour saluer Ben Willy les Gabonais qui m'ont reçu chez lui à Luanda donc puissance mondiale donc oui le 31 juin nous avons annoncé deuxième partie album. Et tout ça, beau prêter son effort surtout pour la promo, on n'a pas assez de moyens. Autant en beau megocha, banzemba boe poids. Puis un clip na chakango. Merci beaucoup. Na chakango, Victor a s'occupé dans les restes. Oui, Victor bosso oui moi kit. Donc kabo il est tokani. Donc yango gobima avant bima to za la bongo na showbiz pour nous représenter officiellement. Les autres traités déjà en juin bazo ke luka ba OTC au compte da CG azo sur la diapo to luka salle moro propre approprié pour na
conférence de presse biso sala makambo na excellentise nayebi olingi ndo yemba ozolinga pena ba question te mais aussi ici non linga ba question neti ozolinga no pena ba question te. Je me permets donc de faire un petit coucou avant de conclure avec la dernière question. Après Sambote donc la Mastalanga Never Down Mich Papanga Soudi, bien des bonnes choses à Vincent Boulengue. Je te salue toi Bébert Mbouboa donc Zolanangai, le général Pichou Maïza, après Simbote na Igo Boze, Stache Seke bino tout na London na Pessimino Bambota trop, Ans Bomolo, na Pessimino Bambota trop et total respect fils du bourgeois d'Adem Poko Masaya. Oh, d'Adem Poko Masaya. Qui me suit depuis Matadi là où il est donc na Pessimino Bambota trop et puis Nzingaro papi Nzingaro na Pessimino Bambota trop. Makambu Sala, on dit Mukolo Mutalo Salang. Merci. Ça comprend que vous voulez na bana mai na yo au Kabwana. Na esprit à bien, sans esprit à polémique, na biko na phase ya promotion. Donc le Lukaku ba zigzag chemete pour ya go distraire yo. Au Kabwana bana mai, ba on ba yoki. Yo po yo kakapa, po ba on ba misega avant yo. So nous saneti moi reproche to conseil neti na Fabrega Sokolo ba neti. La musique c'est surtout na terme net ya bonga na linga sur le bela ba marambo ya batuté. Donc on a eu à faire 2 ans pour aller dans la TVT pour comprendre réellement ce type hasard réticent dans makambo na. Et puis na mona bango ba lobaka mamnangati. Donc il s'est remis tous à la comme il espère fallait pas lingba lo makambo batuté. Té na lingi pet na lingi te moni batumso ba déclarer na ba TV que son à l'équipe autour na ba question moto ba ebité que na profession na biso tu as les droits il y a quoi ça même na presque beaucoup n'a pas telle question merci papa merci donc na mona il va condamner qui yo va condamner au grave OK moto aza libre ce qui a ce qui est boya ndire ki na leli yango mabe olingi na ote batu mususa siliki ndenge na bana mai na biso boye ba ke ezala raté kaka ba journaliste on ba imposer ba question non so za ba questionnaire na yo critiquer pe ba questionnaire o ko linga ba questionnaire o batu na yo za libre sinon to bandolela ka anga balobaka anga bango ba yemba bango batu na nga tete za bongo te na mundi on est camp prophétique tikala merci en tout cas boire Rosé Bisso. C'est moi qui vous remercie. Ouais, si koyo insanité. On a besoin que tu me va conteneur. Ah ouais, Elias Trofabos, Mao Monzo. Mao Monzo, les boss, na bossanité mamé Méline Zemba. Na salara ndeve na redia sala so boga émission pardon vraiment quoi. Donc Ricardo Zumbe les Bogar, na bossanité, Trésor Loindou la Ben Willy Nazongeli, Russell Kasongo, Sido le guide, Taboche le parc, champion Kiwaka. Au segui point n'étant la vie Sido le guide. Maître Adélar Kumbi, Kunzile le Olivier, vient à séjourner à Kin. Gustave Loa, condoléances, vient de dire 15 à Ottawa Tigabiso. Et puis qu'il y a obsèque les bien. Donc, et puis, joyeux anniversaire na manager na Gershom. Donc, vous allez bon donc après nous les chaque dimanche na Véronica. Tout coup na biso tout na les millionnaires. Boya Toliambon, j'invite aussi Nati Lokole, Sautant et dérangé. Et le spécial Chicho Idambito. Chicho Idambito. Monde na bois qui na respect tout. L'œil du chef. L'œil du chef. Weston Chimfundu, ya mère na biso. Hein? Donc Weston Chimfundu, toi-même tu sais. Et na bossanité honorable Yannick Lokeka. Na bossanité monsieur l'ambassadeur, bienvenue Kubulana. Donc bana matete tout Gianni Tosca Aéromobile Simbae toujours Bessilaté. Voilà quoi, on est ensemble. Voilà amis téléspectateurs, je suis encore à Kinshasa, je crois que le dimanche prochain on sera là avec un autre artiste et musicien dans l'entretemps. Savourez cet album, c'est Pas Sorcier d'Ibrator Mpiana, et cette émission dans toute son entièreté, je la dédie bien sûr à quelqu'un qui a été, je dirais, magistral pendant mon séjour au niveau de l'Angola, Abel Maya, apôtre. Je te salue, bien des bonnes choses. Et puis Serge Tataki Bokolo. Oh, Serge Tataki Bokolo, Tata. Toudilou Nabosani Opédé. Paolo Toudilou, les sénateurs. Voilà, merci beaucoup. Victor Bossokou, toujours et encore. Lumumba Moana.
ezali